Lingala Fassi, l'honorable Zachary Baba Baswe, Lingala Fassi, les mollahs de la presse congolaise. Lingala Fassi, Lingala Fassi, Lingala Fassi, happy birthday to you. Lingala Fassi, l'honorable Zachary. Étoile 4010, yes, comme un boss. Comment changer ça facile? Ndanga bien nazo koyebisa yo. Kaka na sim no orange de Tigo. Comme un boss. Papa, longwa na molimo matindika. Kaka na sim no ya orange to Tigo. Au composé kaka étoile 4000 dièse, yes, soit karamombamba comme un boss. Mutu nyonso pesa kama matoi. Oh, jeune, zalanzunzu. Oyo chance comme Elio. Oluki kaka sim na orange to Tigo. Au composé kaka étoile 4000 dièse, yes. Au gagner be moto comme un boss. Zonga mutu ngwama. Batata ba mama pe bana ya Congo. Sango malamu comme li bino pona ba vina bino changer na journée à lelo. Oh, ndeko na ngai. Naibisi bino à partir ya sim na yo kaka Tigo to orange okoma pe na poto talima en live babuka na sala nini obeti kaka étoile 4000 dièse, yes. Avant okoki pe kokoma poto facile na taille de France pepele koma boss. Papa maman fongola miso bandeko soki oza koluka fond mpo na commerce beta kaka étoile 4000 dièse, yes. Pour chaque semaine ozwa cash ya munene 1 million de fois congolais. Comme boss. Tombola Orange et Tigo comme un boss. Jusqu'au 3 septembre 2016, tapez étoile 4000 dièse et gagnez des séjours en France pour assister à l'Euro 2016. Jusqu'à 5 millions de francs congolais, des crédits de communication, des téléphones Orange Super PPL, des motos, des Suzuki Alto et le grand lot final, un grand bus Nissan. N'attendez plus, tapez étoile 4000 dièse, plus vous consommez, plus vous augmentez vos chances de gagner. Si vous n'êtes pas encore abonné, procurez-vous dès maintenant une SIM Orange ou Tigo pour participer automatiquement au tirage au sort journalier. Nassim Orange Petigo, haha, comme un boss. Bana Kinshasa, bana Congo, il y a Semwezali qui est l'intouchable musicien congolais Kofi Olomide sur ordre. Il y a procureur général de la République et la police qui est kangaye na tongo makasi nanda kunaye pour akende ko répondre na ba bêtise oyo asalaki kuna na Kenya bokozwa nyonso na édition ya lelo mardi 26 juillet 2016 mbote mingi bana Kinshasa mbote mingi bana poto mbote mingi na bino bato tu bolanda lingala facile mokili mobimba avec impact na idéologie tofungola édition ya lelo pona koyebisa na bino ndenge tolobaki na ba titre que l'intouchable musicien congolais ya mboka oyo Kofi Olomide Agbepa ndenge kaka salaki buzoba kuna na Kenya boye baketanga zongi awa na Kinshasa sur ordre ya procureur général de la République. La police congolaise ekendeki ko kangaye na ndaku na ye bache bakraka penda ba memi po akende ko répondre na ba acte oyo asalaki kuna na Kenya ndenge as tutaki danseuse na ye. Ba détail na reportage oyo ya Jérémy Yoka, la voix de Kinshasa na Vincent Onokama. Na dossier ya Kofi Olomide mopao mokondi Quadra Koramane ndenge abetaki danseuse na ye kuna na Kenya lokola Jackie Chan tala no prise yango en tout cas yango esalaki ke ba expliquer ye kuna na Kenya bazongisa ye awa na Congo RDC mboka na ye yeba ke justice ya Congo elali mpongite tongo deja bakonzi ya UPI-HP oyo ekumamaka na ye moko colonel Kasongo bakitaki avec un partenaire idéologie na résidence na ye
pona kokanga ye yaya tala ndenge bande kokengela bango na fenêtre kasi tango bapolisier bazwaki ye awa bozozwa ndenge nini alataki grumete ya art, cela veut dire kraka nde bakomaki na ye awa na UPIHP sima ya kotandre sur PV babimaki na ye mbala moko devant batu yele pona kokoti ye na kati ya jeep pe bakendaki na ye yoka ndenge batu bazali kobelela kokoma tokomaki na grande instance ya Gombe epai akotaki mpona kokuta na ba juge de façon ke basambisa ye pe décision na ye ya suka ebana yoka ndenge batu bareagisaki. Image quand totalaki en tout cas c'est plus bisoté on a posé à justice la biso qu'on a interpellé boye ça la musala na bango comme il faut on a posé que oh non ba trafic ça la non parce que aza kofi à boire ba kingandi on a posé bloc on a été honorable Zakari Baba se merci vraiment pour la soutien à Likambo vraiment donc aux violence faite à la femme biso pe tout monde hier kuna na engunda il faut juste Congo landa ndenge basana Kenya parce que zomona biso na Congo ba trafic d'influence comité était ya les autres présidents groupe parce que muta musala aza mumbu na ote aza nini nyama na ote biso toko lo bake Kofi Olomide asali likambo oyo zuzi akoloba ke Kofi solo Kofi Olomide yo osalaki likambo oyo mais tant que zuzi alobi ke solo Kofi Olomide osalaki likambo oyo te Kofi Olomide jouit encore de ses présomptions d'innocence mais dis-moi acte oye à commettre o tozomona na ba vidéo na mboka na biso c'est entre 6 et 5 ans tozo talela pe tozo zimele ndenge dossier ekosukela en tout cas dossier oyo topesi confiance na justice congolaise et okisa Congo sonité. Artiste musicien Kofi Olomide pona koyebisa na bino kaka ke après avoir bakonzi ya justice ya mboka na biso koyoka ye bondimela ngai ke Kofi Olomide Agbepa ndenge tozolo baboye aza déjà na prison ya Makala en attendant poursuite ya dossier na ye ba détail na reportage oyo. Ndenge mokili mobimbe yebi ke sur ordre ya procureur général de la République Kofi Olomide bayaki kokanga ye na tongo na ndako na ye epai ya la police mais tala dans ces ango yeyo Pamela oyo bozomona azomata na ketch oyo nyonso elekaki nango na kimia na kobima na bango. Avocat ya Kofi Olomide pona ye alobaki ke dénonciation moko esalemi te epai ya ba autorité kenyane awa na justice na biso pourvu ke balandela Kofi Olomide pe lisusu coup de jambe oyo Kofi Olomide abetaki na danseuse na ye Pamela ezwaki nango Pamela soki mukete ye moko pe fi yango selon avocat alobi ke Pamela alobaki ke coup de jambe ya Kofi ezwaki ata mukete na nzoto boyeba ke avocat abakisaki lisusu pona koloba ke na loi congolaise soki infraction esalemi libanda ya mboka bondimela ngai ke il faut ba autorité ya mboka wana bafunda mutu na mboka na ye to victime afunda mais ti sikoyo boye ezala Pamela ezala ba autorité kenyane mutu moko afundi Kofi Olomide azali te pona avocat ya Kofi Olomide asukisaki pona koloba ke dossier oyo eza pena vide pe lisusu pona ye ezaka acharnement pe chasse à l'homme contre la personne de Kofi Olomide Agbepa pona bino bokanga pe boyeba ke en attendant poursuite ya dossier oyo bondimela ngai ke Kofi Olomide Agbepa ndenge tosolo baboye batindaki ye déjà na prison centrale ya Makala epai wapi azali nano kopema kuna en attendant ba continuer dossier oyo ti na suka boya balisusu ke na likambo oyo artiste et musicien Kofi Olomide azo risqué 5 ans de prison mobimba po oyo salemaki wana mokili mobimba e monaki yango dossier yo tozo landelango ti na suka kute kosa totikala kaka na même dossier artiste et musicien Kofi Olomide l'intouchable ndenge a sabotaki danseuse na ye kuna na Kenya pona koyebisa bino ke lingala facile journal impact na idéologie oyo tetaka information kitoko et pesi bino historique nango ndenge bandaki na commentaire ya Koko Bwana Salomon l'homme de Voka Voka na Fabrice Bagaza. Banoko na cadre ya histoire ne tombera jamais boyoka ndenge likambo yango ebandaki. Chanteur congolais oyo Kofi Olomide eluka makambo
bakangaki ye vendredi 22 juillet 2016 na pokwa na Nairobi, capitale ya Kenya. Nyonso wana esalemaki na ba-après-midi ndenge bafilmaki ye tango abetaki danseuse na ye moko coup de pied na aéroport ya Nairobi na présence ya 2 policiers kenyans pe ya batu ndenge na ndenge juste tango azalaki kosala interview video na ye. Kutu video wana etamboli mokili mobimba. Likambo yango etindaki ministre ya jeunesse pe genre ya Kenya ke apesa communiqué pona koloba ke oyo Kofi Olomide auti kosala ezali insulte na ba Kenya. Babutu wana l'incorrigible Kofi Olomide sans gêne aleka na chaîne moko ya télévision kenyane de façon que aboma moto na oyo nyonso autaki kosala kokamwa. Après babimaki na plateau Kofi azalaki kaka kobenga bato po bakenda na concert na ye samedi 23 juillet 2016 parce que ekoratete. Nzoka sans que ayeba gouvernement Kenya lokola eboya nango bozoba shebango esi ebomaki concert na ye kala na cadre ya Santo Thomas Bukamona Bukakukila batia ye beko encore que bambila bazaki déjà libanda basi bayindisaki kala bazaki nde kozela ye batia ye na kati ya jeep moto ya zanga respect na mwasi atako azali ko bomba elongi ndizo mona wana noko trop tard aza déjà mobimba na caméra vitesse de croisière batia ye na garde à vue na aéroport ya Kenya pe ba bengana ye moto mobulu vers RDC. Yako kamwa banoko dimanche tout le monde bamona moto yo ya mobulu na émission Karibu Variété. Et sika azali ko senga ba ma pardon pona acte mabe asalaki tellement que autaki ko fingi samboka. Libanda makambo e komaki déjà na niveau mosusu ye na plateau azako sambrouiller. Botu na ngai makambo ko na justice ndenge nini. Honorable Zakari Baba Baswe molobeli ya population nzokande asengaki na ministre ya justice ke apesa ye ba explication po ayeba ndenge nini Kofi Olomide oyo abangaka mibeko ya mboka te atosaka basi te azongaki librement sans que azala inquiété. Na ngambo na ye conseillère ya chef de l'État en matière ya ba violence faite à la femme Janine Mabunda oyo aza butumo yiko zimele pe kotalela akotisaki pe plainte na parquet ya Gombe pour coups et blessures contre danseuse wana Pamela banoko talatina yesukelaki yena mekele wele. Pona kosukisa dossier ya artiste musicien Kofi Olomide boye bake ndenge kaka mesana ko beta ba danseuse na ye ko beta ba musicien ko beti sa ba journaliste na ba producteur boye bake likamboyo et sepeli si bana Congo soki mukete na yango ebele ba réagir na micro ya Gogo Yongolo na Cédric Kalemba. Oyo ezali kufra na match ya football te kasi ezali nde sale geste oyo Kofi Olomide agbepa Antoine Makilama be mopau MM patron ya banzembo ba danse ya bozora mboko oyo asalaki na aéroport international ya Nairobi na Kenya liboso ya bato ebele ya ndenge na ndenge envers danseuse na ye moko awa na mboka na biso ba République démocratique du Congo likambo yango esalama ben parce que auta iko bebisa lokumu ya RDC na libanda pe afingisi bakonzi ya mboka na ba Congolais nyonso. On dirait que tout le monde ici chez nous en RDC était voyou na méchant wana ndinga betaki moko ya ba femme congolaise sans respect en public. On dirait que ye azanga mama abima dans le vide na kata mokili boka bino moko to sepeli na ngote voto linga Kofi makasi mais loko asale za la raté bon sindia za nani sindia elo hotin ye aza être fort par rapport à être faible à cause de mamba sali wana te pour Kofi asilika et uti pas sindi alors on fait ça pour pas sindi ne loko wana sali etangement responsable ya rosa le loko wana te Kofi akosaka na mama te o wana beta ke na za mama ko beta mwasi coup de pied pe abeta ke coup de pied car te ko niata loko so monelo kwa mbwa moko loko so ngulu te
acte posant na posant ma bé pe na mboka mupaya ba étranger bazo tumba biso yé pazo boma biso donc yé paza nde mona ba étranger a munguna biso ala patron voyou penza musicien mo voyou bazo mériter place ni na prison bandeko ba bolingo boyebake oyo eza acte mabe ya liboso te ndeko na biso l'incorrigible Kofi Olomide Agbepa Antoine Eluka Makambo motema mabe asali ndenge ozomone boye asi ya beta confrère na biso Marc Tabu a beta cameraman ya RTGA a beta pe producteur Diego Musique sans compter bamakambo misusu ebele ya mabe oyo asala na France kutu justice française elukisaka ye ti balelo kasi en attendant boyebake ekoti te ekoti justice congolaise soki ezali na livre moko lukaka na vie na yo ti lelo nano zwa yango te soki pe ozali kobongama mpona koluka esika nini okosombela bana ba fourniture scolaire papa mama tika lingana facile yebisa yo ke na librairie livre pour les grands lacs nyonso ezali kuna na ndenge ya kosamba te reportage ya Jérémy Yoka la voix de Kinshasa na Crispin Kadima. Papa mama botika komitungisa mpona masolo ya balivre awa na RDC adresse esi emonani nzambe ya masolo ya balivre na RDC yango yo librairie livre pour le grand lac oyo ezomi na commune ya Gombe na croisement des avenues Kasai pe Comex ndeko soki okoti awa okobima très satisfait po okomona balivre ya badomaine nyonso lokola science médicale, communication, management, marketing, droit, médecine, mécanique, électricité, na ba domaine mosusu nyonso ezali ebongo likambo a prix moins cher ya defote neti kaka bakabeli yo yaya eza simple soki okoti oleki mbala moko na réception bako expliquer ba livre nyonso ndenge ezali okei na facturation osalisi facture na yo pe okei na caisse au vexe mbongo sans problème oza mobimba ebongo pona Balarus na ba dictionnaire ya sorte nyonso ezali na pointe papa mama directeur école tala esika bokopesa confiance pona bana batanga année scolaire 2016-2017 yango yo ba livre ya qualité ezali awa pona bana bino pona école na bino boya bosolola bobenda ba livre de façon que moi naza kotanga aza komona na livre aza kotala na tableau oyo éducation na Congo pe développement eye na mboka na biso grâce ya librairie livre pour le grand lac oyo elonga pona bana Congo awa toza na librairie livre pour le grand lac juste sur croisement Kasai commerce boya ebele awa eza na ba prix ya bien chitunga yo bokanga pe boyebake ezomi lisusu na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe ata koza na besoin ya encyclopédie nyonso okozwa yango awa mobimba outi kozwa diplôme d'état na yo esengo eza nano metika lingala facile yebisa yo ke soki olingi otanga na bacondition ya bien na université ezali moko William Bout epai wapi baporte eza deja ya kofungwama mpona bainscription ezosalema kitoko makasi mingi reportage ya BG Manda tata ya libandi munene ya pembe na Gogo Yongolo nzambe ba université William Bout oyo ekenda ntango pona formation ya qualité oyo ezwami na avenue Kasai numéro 12 na commune ya Gombe oyo efandisa ba bâtiment moderne salle de technique médicale service ya reprographie pona ba publication na bino na vitesse ya technologie moderne et bongo laboratoire informatique bien équipé chaque étudiant na machine na ye est-ce que ba voisin bazanango esilité bibliothèque ya solo avec plus de 23 000 livres ya boye étudiant a kozala mayele te ndenge nini kutu akosala ba recherche na ye na ba standard recommandé laboratoire biomédical bien équipé lisusu ezotosa na ba norme na ndenge ya defwa te ba studio ya radio na ya télévision avec ba matériel ya solo neti kaka na mikili pe ba étudiant
basalaka batepe na bango ndenge kaka esengeli awa na William Boot. Terrain ya football, salle de conférence, administration eza kolakisa ke William Boot ezali nzambe ya ba université privé ya solo awa na RDC. Ebongo awa baza na ba faculté lokola médecine, droit, sciences économiques et de gestion, sciences commerciales, sciences informatiques, sciences agronomiques, forestières et environnementales. Pene Institut supérieur de techniques médicales Mobimba. Papa, maman, oyo, bana na bino ba uti kozo examen d'état. Boleka déjà na université William Boot, nzambe ya ba université privée, pour na formation eza kitoko a moite, boke bana ba université mususu, po boko bwaka mbongo ya pamba, mwana na bino, agobima na eloko te na mutu, bongo ekoma tolobaki te, tolobi. Terrible. Tomi tunaka ba question ti lelo eloko nini esalaka ke ba chauffeur ya ba bus na ba taxi bango na ba wewa bayokanaka te mbutu mo ekutanaki susu na chauffeur moko na mwana wewa moko elekeli mokili na ndenge ya kosakana te. Jérémy Yoka, la voix de Kinshasa na Mikonjoli bakutanaki nango boza reportage. Esalemi awa na vendi stade na commune ya Kalamu na Matonge yaya mwa accident ya mukie esalemi entre moto pena mutuka oyo nzoka accident ya mukie ezalaka te po ekoki pe koboma mutu yango kolo mutuka asengaki na wewa atelema nanu basala constat kasi bawewa baya ebele babotela chauffeur yango ya compréhension surtout ke aza na ye étranger tala ndenge balinga ye pona koloba na ye ke aza na droit eloko moko te alongolaka mutuka na ye akende bakamba constat kutu ezali te yango epesaki pasi tala ndenge baza kobenda muninga na bango wewa po bakimisa ye akende na ye alongwa na ngambu bome o akeshe mutuka na ye me mutuka ntango bato batala ye mutu wana faute chauffeur moto wana problème te ekomeka o en tant qu'étranger aza étranger mais biso na mona biso baétranger bakomogile biso mais tozo comprendre te baétranger oyo bazoya na mboka na biso bakomi komaltraité congolais même si aza na faute azosala n'importe quoi. Awa tokosenga na bandeko na biso bawewa courtoisie il faut ezala na nzela soki okumbi ya yo ngambu telema o assumer responsabilité surtout na likambu ya kotelemela boye mpona koloba ke ye aza étranger aza na droit moko te wana ya mabe makasi mpo tozolela banyokola bandeko na biso na étranger RDC oyo eza mboka moko yebi koyamba bato kitoko makambo boye na Kinshasa eza malamu te to vivre bien na baétranger mpo bango mpe baza kocontribue na développement ya mboka na biso surtout ke molili ezalaki awa en tout cas tambola malembe mokili ya ngani. Na commune ya Kasavubu na sayo wana fulu moko etondi pena na ndenge ya kosakana te ekomi siko ko déranger population oyo ezwa nzinga wana reportage ya Rifin Mokwa nana na mwadi. Awa na sayo na commune ya Kasavubu na cimetière oyo ya kala tomona banda kukotonga mape kolala kasi lelo oyo tala ndenge basundoli yango fulu ekomi kosalama awa malgré babilanga fulu et débordé nzoka nde mutuka ya poubelle publique eyaka awa kasi mikolo oyo on dirait beti mwa karapo solo na salite eza koto oyo population elobi problème oyo ya fulu oyo et puis eloko oyo eza prince ezawa oyo eza ba maison eza pembeni na ngambo awa etufe bamapango eza na ndako awa na nsima awa ezo bato baolala te ozomona soki mwe bamoni ke lokola ke baolongola na bango te sayo 25e commune eza ya leta fulu ya leta ozongisa ndambu na nsima po ezopeshe bato kote oyo nyonso bazoya kote oyo bakokolala te batangambu kuna babimi na butu tosa baye awa bamutu balobi osilota baomona mpe clairement kaka te fulu yango ezalaka ti lelo mwe bazongisa ata nsima po sayo eza na mongo monene sayo eza ya leta bazongisi nsima comme ça va prince côté bato pe kuna na ngambo bando pe maka bien po ba bébé baolala te bamama babimia wa epesaki bien te yo moko leta fo sokanze na biloko eza pembe na prince ezopesa bien te soki fulu oyo elongwe ekosala kitoko pamba te mikolo nanu population ya nzinga bazali déranger
en tout cas hôtel de ville bosala mwa eloko mpona kolongola fulu oyo na sayo na cimetière ya kala po ezodéranger population makasi. Messi ya père Daniel Musulu depuis akoma sango et salemaki pe lekaki kitoko makasi mingi koko bwana Salomon l'homme de voka na Ibrahim Ndoku a leboya lingala facile bazalaki pe kuna bozo ba détail. Père Daniel Musulu Nkoy, prêtre ya congrégation des écoles de charité Institut Cannabis, Oyo asalisaki messe na ye ya liboso dimanche 24 juillet 2016 awa na paroisse Saint-Christophe avec un pas d'idéologie yeyo. Pona yango azalaki accompagné na curé ya paroisse Père Joseph Lokondanzala pene ba père misusu oyo bautaki na ba paroisse ndenge na ndenge. Na mateya na ye abosanaki kosenga na yawe nzambe na ye te pe alobaki ke nkolo asunga ye po alingaka ye toujours pe yawe nzambe na ye asalake akoma amour po ete abimisaka eloko moko ya ye na monoko ne. Asengaki pe na yawe ke apambola baboti na ye, ba frère, ba sœur, pe bato nyonso batonda na bonne volonté, ba oyo balakisaka ye koyeba nkolo nzambe. Asukisaki na kopesa cardinal Laurent Monsengo Passini ya ba merci ebele na souvenir kitoko oyo kobosanaka jamais ya ordination presbytérale na ye. Banoko lokola ba chorale nyonso ya paroisse oyo Saint-Christophe basangisaki yango pona koyemba eyindaki mabe encore que Père Daniel Musulu na bango asalaki mesne ya liboso ki toro lokola nde abanda mosala yokala ebongo tango bakado ebandaki ezalaki nde opesi mbwambwa boy nzoka nde awa na paroisse oyo bapambola bato boye bolingo elekela na suka na nyonso boka ndenge président ya ba vocation ya paroisse Saint-Christophe alelisaki lokole na Père Daniel na kosenga ka eloko moko akoma sango ya solo asalela nzambe aza mutu ya koyoka batu nyonso tu kosala séparation te apesa conseil ya malamu alanda ndenge Yesu Kristu asalaki musala na ye bo mokili ebongaka nde boye parce que na mvula mibale ya pamba paroisse Saint-Christophe oyo awa na cité des anciens combattants na commune ya Kokongaliema ebimisi ba prêtre mibale na mvula moko Dieu donné na Daniel Musulu Angaya. Nan bo monite bokomona. Sur demande ya bana Kinshasa ya bana Congo mobimba bondi milanga yike Beltescon Colomboka ya solo solo ezongiseli ba congolais evidandakala na tiji oyo basepela kinango na ndenge ya kosakana te na minute oyo ezongi mobimba. Reportage ya Jerry Golima Liwanga na Jérémy Yoka, la voix de Kinshasa. Ezongi na marché avec un partenaire idéologie bakinois bolela kitro biloko na bino bolingaka evidandakala elongo na evidatige Beltesco eyoki kolela na bino boyebake eza déjà mobimba na marché elengi nango ne eloko ya malili deux fois te lokola boza kozwa ndeko oyo aza koniata yango avec liquide na ye bien vert ya malili mupanzi tangu voisin alingi asenga yoka ndenge alela tango bazwaka ya bango namelaka se soya elo nazoyanga esi bango wapi haute technologie bilengi ya evidandakala pene evidatige eza ya kosakana te keba olamba ngo na ngai otula ngo na ndunda otya na madesu eza na elengi mususu ndeko Mike pona evidandakala pe evidatige yolobi nini evidandakala stock esilaki stock sikoye bolika na ba point de vente nyonso avila Kinshasa marché na ba chayer na ba boutique nyonso bomona evidandakala ezali ezoloko moto mesanaki nango déjà ezoloko ya sika pour continuer toujours kolia ngo po ezali vraiment eloko moko ezali kosepelisa biso ko aider biso na ba moment moza ya loisir na ba moment toza nango ya esengo na baninga na mo eloko ezali tozolia evidandakala bobila manoki na ba point de vente evidandakala déjà partout na ville ya Kinshasa partout na RDC nzambe na masolo ya babisgel Beltesco azongisi evidandakala na evidatige na terrain po na eloko malili eleka na mungongo na ndenge elengi
yaya soki banda kolia biloko na bino faute de mieux evidandakala esi ezongi na terrain na evidatige bokolekela wapi evida na likwiti kiu kitoko ya lisekite mobimba tango bazwaka ya bango namelaka seso ya kuna na kermesse ya Grand Baoba eyindaki mabe weekend passé epai wapi orchestre Star Academy babetaki pena musique ya solo musique oyo bana Kinshasa balingaka bozo yango na reportage ya Jérémy Yoka, la voix de Kinshasa. Ambiance ezalaki ya defote na commune ya Gombe awa na kermesse ya Grand Baoba na occasion ya mindule oyo Star académique esalaki plaisir na banderos bazalaki wana yayeba ki ambiance ezalaki makasi surtout que tangu leader makaba mata abanda koniata lindanda na ye na ndenge ya defote yaya awa au sentir que rumba ezalaki ya defote surtout tangu base kwisaki papa wemba na nzembo oyo population etondaki nesengo makasi oza kudia oza kumela kote kuna kobina esengo ya defote barumba na rumba banzembo ya defote ebongo seben ezalaki kitoko makasi en tout cas na kermesse oyo ya Grand Baoba yeba ke bandule ya solo ezobeta makoto yo lisusu likambo ya son qualité ya defote mobimba. Image du jour, il y a le Fabrice Bagazamo, Simon Mongala, ya solo na Koko Bwana Salomo, l'homme de Voka Voka va proposer bino image du jour. Oyo. Qui a dit que batotu ba dejena akaka ndenge mogodi. Siko bozwa leki ya Papson Makundi na kati ya Brazzaville, bien lipa ya Gayar na maboko epai mosusu ver moko ya pamba ya Vitalo Rouge di. Awo ko mwana yo pe azo senge ndambu boy. Esk Talendele to komi na suka édition lelo mardi 26 juillet 2016 na esengo makasi mingi. Merci beaucoup na bana poto, merci na bana Congo, bana Kinshasa, bino batu bolova, journal télévisé. On lingala facile ndenge bolanda ki mokolo ya lelo ke sur ordre ya procureur général de la République la police yamboka na biso ekende kokanga artiste et musicien Kofi Olomide po bayokaye par rapport na likambo oyo esalemaki kuna na Kenya ndenge apointaki likolo epa ya danseuse na ye Pamela. Kasi na édition lelo boye ba équipe mobalinga la facile ezali bongo souhaiter bon anniversaire na mama Charlotte Ngoyi Mutwale oyo penda botama mokolo lelo na yebiki lelo fête koleka na ndenge ya kosakana te. Merci na bino tout bato ozala ki liboso pour ce téléviseur ce bosse pe édition lelo pesa merci na BG Manda Tata libandi munene ya pembe ye mutakumbela ki masolo Cédric Alemba benda kinga beauté Pelisusu Josué Osomba bopesa pisusu merci mingi na ba monteur ya lingala facile rola Nathan Siata Gelor Izamaboko Blaise Belongo Gapsi Lunganga sans oublier Jires Ndedi biso to comme na biso na suka na esengo makasi mingi méthode dédié édition lelo et pas mulani munene ya lingala facile les grands gérants Igo Mikiki oyo ala la raté sukna no kaka landi lingala facilité lelo lycée César te melité ya nde ezali soki yo okanisaka ke mboka oyo nyonso kosala ekendaka bien eza bongo te po mibeko ezalaka na mboka oyo so oyebi te nayebisi yo ngai na limwe nakie kuna Super 4 jackpot et yeah! Louye million nous dit, on s'allie la chance pour gagner ba million
na 300 francs congolais ya pamba. Kende kosomba ticket na yo na point de vente nyonso ya premier loto. Pona kaka 4 numéros kobanda 1 tina 48. Nyonso tout kobanda 1 tina 48. Tirage ezali mikolo nyonso na 18h. Vivez la vie du loto, vivez la vie du loto, vivez la vie.